Kolala kolamuka eza habitude. Chaque tongolais ozolala sokolamuki kumisa nzambe netola esanzola ye parce que nzambe aza nzambe malamu. Bien aimé, kolala kolamuka eza habitude ndenge na bisaki bino ke nalalaki nalamukaki soki nzambe abatelaki te mbe moto epasuki mbe mino elongwe parce que moto ayaki na libende na bentention asalanga mabe mais heureusement nzambe abatelaki nga yango naza na bonne santé et kokozala mpe ndenge moko yo ndenge moko bato mosusu yango na chaque tongole ozolamuka kumisaka nzambe netolaka esanzola ye yango wana tozokota na journée na biso ya vendredi lelo ezali bongo vendredi tokomi pratiquement les 31 je crois vendredi le premier vendredi le 1er avril donc tokomi déjà vendredi le 31 naza na confuse na bati vendredi le 31 je crois ou bien le 1er naza bati vendredi na rechecker calendrier benatala alors souci na biso ya lité nzamba batela biso nzamba za na biso to banda journée na biso na prière Oza nzambe Oza nzambe Oza nzambe Ozali nzambe nanga Oza nzambe Oza nzambe Oza nzambe Ozali nzambe Tala yo za nzambe likolo na seza ya yo Nzambe ya proverbe Nzambe ya congolais Oza nzambe Oza nzambe Oza nzambe Ozali nzambe nanga kolo yo za nzambe malamu elalaka biso bato tolalaka lokola bakufi na mawa na yo ozolamusa biso na mawa na yo ozolongola ba flèche ba complot ya monde de ténèbres likolo na biso likolo na bana na biso tikete vendredi ya lelo yo zala nzambe na biso journal lelo komatananga bis komatananga avion komatananga train kosimbalanga mutuka ngana simba te me yo kumba memanga na destination pe zongsanga plan nyonso tu ya monde de ténèbres ke ne bisika bikauka pe bato nyonso tu ya libobi bato nyonso bazana libakala bato nyonso tu ya bazana milimo mabe kokutisa nga na bango te oza nzambe malamu oza mobateli malamu toyebi nzembo ozali nzambe otonda nguya ye ototatoli ngolu na yo bolingo na yo mpo nanga etindi na gumbamela yo ya solo ozali nzambe na nguya ye onga na tatoli ngolu na yo bolingo na yo mpo nanga etindi nga na gumbamela yo kolo yo lingi nga mingi namoni yango na bomoi nanga ata babundisi nga na butu na moi yozali nzambe okobatela pona nyonso salelinga napesa na yo nini pona nyonso osalelinga napesa yo melesi bien aimé topesaka action de grâce na ba embûche nyonso nzambe alongisi biso na mikakatano nyonso to ya butu na moi banda kopesa action de grâce ya prière pesa nzambe merci po na nyonso azosala mpo na yo mpo na bana no mpo na famille no mpo na libota na yo nzambe tonetoli yo tosanzoli yo tokumisi yo mpo oza nzambe malamu topesi yo action de grâce mpo ete bitumba butu mpe moi yo ozokende na kobatela biso yo ozonetola biso plan nyonso ya monde de ténèbres na maboko na yo yo ozotelemela yango mpe yo ozokoanéantir yango merci mpo toza balongi merci mpo balobi mino ebukani me mino na biso eza malamu ezalaki objectif na bango baéchoué yango batatoli yango merci na baoyo nyonso bazocompatir merci na baoyo nyonso bazosambela kolala kolamuka eza habitude te ntango tozolala mpe tozolamuka yo batelaka biso zalaka na biso tambolaka na biso mpe elongisaka biso na kombo na Yesu Kristo amen. Alors lelo tozokende lobela na pouvoir ya parole. Alors na évangile à Jean premier verset Jean 1:1 elobi au commencement était la parole
et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Toujours le puissance sa parole. Bien aimé, nazo ko invité yo, oyo kana nzembo oyo. Nzamba lobaka liloba mo na vina yo. Bomoi ya yo ya mwasi bana na yo ko bongwama. Daniel elingimani ba bundisa frère mo ete nzamba pa mo le place ali. Pour alobaki vérité. Kolala kolamukeza abitidi te tongwa lelo nzambe abatela bino azala na bino. Loboko na nzambe etambola na bino ebatela bino. Nalati maneti po munganga pesa inga maneti po na ko protéger ba kisi ba tienga na miso. Tozana posa ya liloba ya nzambe na bomoi na biso. Tozana posa kaka ya puissance ya liloba na nzambe. Bien aimé, tozana posa kaka ya liloba nzambe. Asala ngolu na bomoi na biso. Dis seulement et mon Seigneur. Pour naba oyo bazolanda biso na Sentinelle TV échanger bomoi na bango. Tozana posa kaka nkolo aloba. Eloko musute nkolo aloba. Kolala kolamukeza petit déjeuner. Nzamba aloba liloba moko na bomoi na yo. Ba problème na yo kotosa mongongo na nzambe. Na ekulusu nkolo alobaki nyonso ekokisami. Esalemela biso ndenge yo olingi. Oh Yesu. Loba kaka liloba moko. Bomo ya ndeko azolanda biso na Sentinelle TV ekobongwama. Frère Elongoma akoma wapi ba etufa une église pour alobaki ki église et baby. Nzamba kanisela ye. Tozana posaka nkolo aloba liloba na bomoi na biso nyonso ekobonga. Nzamba kosala ngolu. Nous n'avons que besoin de sa mot, de son mot. Nous avons besoin de sa parole, la parole qui élève, qui bénit, la parole qui est créative. Nzamba consolé ba onyo swazo lukalilo banzambe na bomoi na bango. Papa na biso Pierrot na Allemagne esika azali na koma kuna loboko na nzambe que no toucher abima azonga na kimia na ndako. Ba o bazomona ba femme na ba mari de nuit na butu moloboko na nzambe telemisango ola la pongi na kimia. Loba liloba moko nyonso ekosila. Kolo multitude abato bazolanda biso na Sentinelle TV bana posa ba mona loboko na yo. Dis seulement un mot. Tout changera dans leur vie. Tozana posa grâce na yo, mon Dieu, mon roi. Nzambe na nguya, nzambe na nkembo.
yokelanga mawa yo nzambe na nguya yano basantu nyonso balamuki na ntongo ya lelo bao baokenda nzela mosala bao baketika bana na classe bao bazovoyage na batrain na bavoiture liloba nzambe na bomoi na bino ekokokisama kolala kolamuka eza habitude te ndeko na ngai na proverbe 30-30 à vivre yango loboko na nzambe likolo ya motu oyo balinga bapasola salela biso grâce toza na posa ya grâce ya nzambe na bomoi ya biso ya bana na biso ntango tozolala badongolo miso bazokanisa mabe mpo na biso toza na posa nzambe asalela biso ngolu aloba kaka momoko tout sera changé. Merci frère na biso Daniel abunga po ayaka na sosola tango tozali moto ali boso ba ki Satan azo travailler makasi na kati église ezayi. Bien aimé ne bandeli awa na lobiete au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait sans elle. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Liloba nzambe ezali parole. Parole wana eye na molili, molili eboyango. Tango tozaka bana mike tozokola, tozakolinga lumière te. Badongolo miso balinga lumière te. Bato babani bolingo sika, balingaka lumière te, balingaka na batinel, balingaka place bato balate po bayebi makambo ni basala. Bato ya soloka bato na misala mabe balingaka lumière te. Yango na biso ba proverbe, bo kamwa te un jour soko lamuki boyoyo ki babomi proverbe. Biso suka na biso suka lokola ba martyr. Ndenge Lazare asila, ndenge Etienne asila, ndenge Jésus-Christ asuka. Mais eloko eza bien ekosalama par rapport ya ngonga ya Nzambe. Pour la ngonga oyo Nzambe na posa nanga na s'entretenir na bino, na zui ba coup de fil ebele, mutu muso abisa bi proverbe na la lem na wika ke ba attaquer yo, nazo c'est la breaking news na monio te, le na monio kako yoko bima, na bandi ko kumisa Nzambe, bana ba komo ganga, to ba iso ba bomi proverbe to suka ndenge ni na de petit déjeuner, to suka ndenge ni na ba nouvelle. Tala elengi oyo proverbe ayé na mona communauté. Et ko lela wana na yo ki ba coup de fil à monde entier. À part famille nanga moko personnel, mère Nacha, biso benga El Chanto, Chantal Song. Moi na suka ba maman abiso, ya moi si. Pour moi na suka za agisse Song. Abengi azo sepela lobi, ah, Didier nanga ba yima bomela biso yo. Po komi pasteur. Na la tina yo koma pasteur. Yo muto zaki no mutabaka ma musique. Ah, na famille comme regretter mais eza malamu komona ke Nzambe azo protéger kumunene na ndenge wana. Libendo balata kawana ndeko nanga na police na hôpital bazo kamwa. Soki zo inga na zolo zoli buka, soki zo inga na mutu panzani. Soki zo inga na mino longwe. Mais Nzambe a protégé yango, a beti mais avec des faits et salamité ndenge bango bakanisaki. Yako moli ba ki pansa to bolongoli emino, to buki eboy, to sali eboy. Ezali mawa mingi, mais les jours les plus longs ya vie na bango e bandi pe ba kolela na monoko mboka. Parce que juge alors, bien aimé, pouvoir de la parole, nkolo aloba que la lumière soit et la lumière fut. Ko sakana na pouvoir ya parole te. Naloba ki bien que ana ka robang sabatute, naloba ki bien que ngana na doctrine na maman olangi te, mais nazo sabino évangile pratique. Évangile ya solo. Tata ya solo na mama ya solo ata mwana ne azo tungise ndenge nini. Ata mwana azo kise soni na quartier, na communauté. Surtout ba na biso babotami ya bakolia. Baza na bizaleli moko ya mawaturo. Mama, papa, batela bilebu na yo, batela bibebu na yo. Batela bibebu na yo. Batu baza pembeni na biso kindoki koma international. Mwana no asali mabe, mwana no asali mabe ayokisi oso na sani. Komeka kofongola mongongo te oloba akende ko bonga tota soka akobonga. Soki ngam na bota kete total, soki ngam na mema ki na poto te. Malobo yo zoloba ezali vie
parce que yo za tata ya mwana wana. Bible elobi ete mwana a honoré papa na maman pour vivre longtemps, pour azala heureux. Soki yo ozo lakela mwana no mabe, olobi na kanda monde de ténèbres et ko utiliser pouvoir oyo pesi. Boni toyoka ke akenda ta kuna voiture tout été. Ndoki wazaki pembe na yo a profiter nango yo pesi nzela mwana batuti. Alléluia. Alléluia. Liloba na nzambe ezali très important. Nzambe akelaka sute, nzambe akela mokili na liloba. Alobi que la lumière soit, la lumière fut. Que la terre fut, que la terre soit, la terre fut. Ndenge moko apesi pouvoir wana na papa na mama. Tokeba na bakanda bana bazoli la biso na ndako. Zala na attitude ya Job. Yo za na bana bizale loko ya Job. Bana Job bazali koyokisa papa ne soni. Bazali kosala makambo esala makate. Mais Job bazali kotumba mbeka. Kosambela po nzambe alimisa bana ne. Atika kofongola bibebo na yete aloba mabipo na bana. Atoza ndoki te. Kindoki koma international. Mungala akolia Muyanzi. Muyanzi akolia Muluba. Muluba akolia Mutetela. Mungala. Kindoki koma international. Yozo fongo la porte. Pambola kabana. Pambola kabato bazo salo mabe. Même moi na no sali mabe. Retiens ta parole. Ko exposer ete. Lelo oyo bato bazo kufa. Lelo bana bele bakundi bango. Bino ba parents bo exposer ki bana na bino na langage. Total aso ingam na bongisa ete. Mwana oromema mwana poto a décevoir yo. Aboyi ko va no ko va na social. Eza fin du monde te. Sambela kanzambe place azali azala bien. Ngale bana nga bazali na social. Ba mame bele ba benga ngai. Batuninga me yo sala ndeni ngabi soki era kolia na le. So era komela na meli. So era kola na kotia susciter prière na ngezali loboko na nzambe protéger esika zali. Azana frite azana poto. Alors yo soko monique moi na fin du mois yango fin du monde lokola ke na social lokola ke bo obani ko laka obani ko loba o exposer moi na monde des ténèbres. Ba diabulu Bible lobi ke le diable rôde tout autour de nous azoluka ba problème. Diabulu arotaka pona ko récupérer maloba ya batu ya kanda po baboma. Alléluia. Alléluia. Bona na ba témoignage bandoki ba pesaka. Témoignage bandoki ba témoignaka koluka esika ba boti oyo ba bebisi puissance ya parole te. Bandoki ba kendaka koluka esika ba boti oyo bazo bebisa puissance ya parole. Koloba mabe pa bana ko se lamenter tout bandoki ba récupérer ngo ba eko beta. Soki o meki na kanda kolakela mwana no mabete ataka ndango ezandenge nini atezandenge nini atezandeni komeka koloba te place azokende kuna même accident même ya o kutu na sala erreur na botaki pona nini yango okufa mukolo nini yo so ninga mwana na akufa makanisi no eza akufa te mais yo kabi mwana na pouvoir wana tozalaka pe na système ya kobénir bana mwana na nga okende liboso mwana na nga kotombama mwana na nga kozala la première soki tozosala ngo ozalaka malamu. Puissance ya parole to benisaka bana. Ba famille na biso na place ya kolelaka bango, kolobaka mababa. Yo za na mwana no na poto, soki mama no abengi na Kinshasa, bano ba koko no bazotungisa nga boy na boy. Mama no akosa mutu malamu. Mais mama okenobeta lisolo, bano bana bagenda poto mwana nga zo vanda bien te. Bato a quartier bako yoka ngo bakoti na kati. Ba diabulu ba rotaka tout autour ya bana na biso pona ko bebisa ko récupérer ba parole na biso. Bien-aimé, na uti ko yebso ke puissance à parole. Biso toza na posa ya parole ya no côté ya tata mwasi te. Toza na posa ya parole ya nzambe. Tala na elaki bino kaka kolala kolamukeza blague te. Combien de bato ba témoigner balinga ba kufa na ba bombe ba tie na Bruxelles. Ngamoko le nazo koloba kolala kolamukeza petite na kanisa ki naza save. Lobi na ingaka na tika mutu na nga. Lobi na ingaka na tika vie na nga. Parce que c'est un acte criminel. Mais tant aux ans nzambe libende wana eko toucher yo te nzamba protéger ango pemba la moko bazalaki groupe bakana ki basala mabe mbila sikwa ko neutraliser groupe na bango ba groupe ba criminel. Bien aimé na yebite problème ni eza na vie na yo na yebite problème ni eza na ndako na yo to uti ko tanga parole au commencement c'était la parole les camonio so sala kango sur la parole de Dieu.
prière sur la parole de Dieu. Les camions sont sur la parole de Dieu. Pour y ma parole, il faut la lecture de la Bible. Imaginez-vous dans Luc 4, Jésus a outi jeûne et prière 40 jours. Aïe, n'a pas encore guerre de parole. Diable à lobby, il est écrit. Tu peux faire le miracle. Tu prends ces pierres, si tu prends ces pierres-là, tu les changes en pain. Jésus a lobby, il est aussi écrit. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de la parole de Dieu. Et ça qui guerre la parole. Yo ce que diable a il est écrit boyo le baniso yebi parole. Bien aimé, diable a yebi Bible, diable a yebi parole, diable a yebi nyonso. Ève na jardin d'Éden, batuna geka question. Dieu a-t-il dit? Et bouleversé. Et tu es pitopal. Dieu a-t-il dit? Bien aimé, tout ça n'a pas ça ya parole ensemble. Tu as na pas ça oyo nzamba loba. Kolukate ba prophète na Kinshasa, kolukate ba mbikudi, kolukate ba tebele bazo dépenser ba mbongo ebele ya kotinda na ba pasteur, ba prophète, olio tindela ba ndeko no mbongo na Kinshasa. Banda banda ko prophétiser pour na yo. Ba msuko tu ba komi ko discuter na ba mbikudi, alobaki bo atinda ki mungu atinda ibo. Ezali escroquerie. Oza kaka na posa ya parole ensemble. Oza na posa ya parole ya mosali na nzambe ya wende Dieu. Tala ndeko na biso Daniel, l'era yaka na parole. Alobi que église sosola tango ba pasteur nyonso to ya Kinshasa ba yinaki. To éviter le leçon en commande. Alobi to aka na posa parole. To ana posa l'homme sauté. To ana posa parole. To ana posa parole. To zaka na posa parole. Liloba moko ka yote pa nzambe. Yokam. Nkolo aloba liloba moko na vina yo. Eko bongo mana bilakeli ya banoko te ya bakoko te ya nzambe na likolo. Akela liloba mokili na liloba na ye. Nzamba pambola frère Daniel Elonga ma place azali. Soka za na bongo aya benganga na 0044 74 240 23 933 abenga ngai na kosalele mwa mandat place azali nzamba pambole po batutu ba wanga nayi batika ye me azali mutu liboso sonaki sonnette d'adam ke bandoki bakoti na église toza na posa liloba nzambe kolala kolamuka ezali habitude tongo lelo petit déjeuner lelo na dédié na ba oyo nyonso bazoluka liloba nzambe. Kolo aloba yobika. Kolo aloba yobika. Liloba kaka moko. Nyonso ekobonga. Asali la biso ngolu. Aloba kaka liloba moko. Tout sera changé de ta vie. Sale la biso grâce. Ton Dieu, ton roi. Bien aimé, to sambela pona frère na biso Tambutich. Ou asengaki pardon. Abi mape na kati ya désordre abongwa masolo nzamba touché. Pour soki nzamba touché a kozala un bon serviteur. Pour ayebi ko senga pardon. Ngana limbisi epe. Na ekulusu Yesu abi tout est accompli. Proverbe akokufa te soki volonté nzambe kokitsimela mte. Yesu aloba liloba moko na bomo ya ser na nga azolanda nga. Bomo ino ekobongwama. Toza na posa ya liloba nzambe na vi na biso. Lazare asekwa na liloba nzambe. Mopepe na kati ya mai ekalmaki na parole ya nzambe. Tika liloba nzambe sala effet na vie na yo. Ba prophétie nzamba bana ko prophétiser pour non Afrique et ko kisama awa na poto. Bandoto notre Joseph alotaka na ndako atata na bango mama na bango e ko kisamaki na mboka Pharaon, mboka Égypte. Lelo poto ezali ko l'Égypte. Esika bozu ezali.
Nzamba loba liloba moko pona yo. Oyo ba loba pona yo ekokisama na poto. Longola motoki. Longola pasi, longola kolela. Nzamba visite mon frère. Nzamba visite ma sœur. Yo o la rapongi te. Yo o zwaka libala te. To telemeli esprit wana, to peso libala na kombo na Yesu. Yo obota kate zwa ko bota. Yo zwaka musala te zwa musala. Yo zana ba problème a séjour nzamba kanisela yo. Oh nzamba za malamu. Liloba na ye kaka na bomoi na yo. Yesu aloba pona yo ndeko na ngai. Grand salam na Vincent de Paul, voisin nanga Manchester. Oh, nyonso ekobonga. Nkolo asalelanga ngolu. Ouais. Tout sera changé. Fais-moi ta grâce, mon Dieu, mon roi. Kolala kola mukeza bitidi tende kona ngai. Soko la muki na tongo kumisa nzambe. Tika journée no maboko na nzambe. Loboko na nzambe za likolo na yo. Bokei na ope bozongi nzambe abatela yo. Lobi bolanda interview ngana mama bena ndenge bolandaka chaque samedi. Bolandango samedi. Interview wana thème nango ezali Jésus est en train de pleurer. Pona ni Yesu aleli. Aye na Jérusalem akuti ba archipape, akuti ba archidie, ba vice-die, ba prophète, ba général, ba colonel, mais akutani na frère na été. Jésus est en train de pleurer ne lateli na yo. Nzamba salabiso grâce. Pe le 8 avril tozabon na second touché. Du 12 au 22 tozabon on a choisi le roi na Paris et pas il y a et dans l'église à Liziba, il y a pasteur Nabiso, apôtre Nabiso, Iyoko. Merci frère. Merci Nzamba Kanselayo. Motunyo surtout à Ebi place frère Nabiso Azali, à côté en contact nanga benganga. Vraiment Nzambe a tchenga na cœur et l'homme ponaye. Bien aimé, toi utilisera la parole à Nzambe na kopambola bana, na kopambola bandeko Nabiso. Keto utilisera parole en Nzambe na kola kilamabe parce que diable a récupéré amo. Alors kola la kola mukeza bititi tene tolobaki na tongo na lelo to uti parler bino sur et bandelezaki liloba lilobeza vie et Yesu a tie vie wana na ba monoko ba tata na ba mama. Ozana mwana mwasi akokisi 18 ans 19 ans 20 21 ans mutu makasi ayokomo yokiso soni ko kabe na satana te kabaye na Nzambe. Ba mama na ba papa bolandelanga na prière. Lo ba nkolo Yesu. Na tongo na lelo. Na ki ko pambola bana na nganyos banda ko tanga bakoma bana na yo. Banda ko pambola bango. Ngana zotanga ngana pamboli Titi, na pamboli Samantha, na pamboli Seruti, na pamboli bongo Sonia, na pamboli Exaucé, na pamboli Petit, na pamboli Ilanga, na pamboli bango nyoso tunkolo yo zali nzambe malamu, za mobateli malamu, za nzambe wa pambola, na pamboli bana na nga nyoso, na pamboli ba oba za na Kinshasa, na pamboli Fisha Mumbaya, na pamboli groupe wana nyoso tu, na pamboli ba ya église, loboko no mobale za likolo na bana na nga, yo nzambe malamu, yo mobateli malamu. Na pamboli Chelsea, na pamboli bongo Jeremia, na pamboli Isaiah, na pamboli Brandon, na pamboli bana nyos, na pamboli na bakoko nanga, yo za nzambe malamu, oza mobateli malamu. Plan nyonso tu ya bomoi, ya plan nyonso tu Satan likolo bana nanga, likolo bakita nanga, ezala nul sans effet. Titi a progressé, Seruti a progressé, Samantha a progressé, Naomi a progressé, Exaucé a progressé, Sonia a progressé, Petit a progressé, Longola Petit esprit a zolinga zonga na Kinshasa, Tia esprit a tika na poto, to ebita zolinga zonga na Kinshasa ponani, Kolo Zala na ebatela ye, pesa ye conseil, oyo nga na zolo ba yo kelanga,
nzambe mobateli motomboli tikete bandeko bazolanda biso pambola bana na bango pambola bana na bango pambola bana na bango basi pambola bana na bango mibali o baza na ba trouble o basimi bambeli o bazosala kobota bibota bota o bazoyiba kolokende ko toucher bango bana bazali pamboli na communauté na biso bana nde bako continuer à venir à Congo lobi yo za nzambe malamu oza mobateli malamu merci pour la prière lelo to bonde bona comme na excuse amen to bayi kolala kolamukeza bitite to komi na suka nzamba pambola journal lelo na ngai nalobaki yango pe lobi batebele babenginga soki bozo bomba ba DVD ya ba musicien nyonso ba Marie Misambu ba Laure Mbongo ba Mike Kalambai groupe na bango wana nyonso tu bato wana nyonso tu bo panza ba DVD na bango bo bwaka ngo parce que so bozo bomba ona ndako bozo bomba ba démon ba légion ba démon na kati okokuta envoûtement okokuta nini ozala problème ba huissier ba wanda ya kokanga kanga yo na ndako mobile no ozala posa iba ba mbongo moi pas ozala posa iba ba mbongo envoûtement même ya couloir Manchester ko tindiko ke no beta mutuliko fito mbeli po ba kanga yo ke boloko envoûtement ko ya e ko tindika yo oswa na obunda o na mboko ba bunda kate oppression ezotinda ba groupe ba bato sala ba réunion ya ko atakaka batu e ko bloquer finance na yo e ko bloquer makambo ebele bele e ko tindika yo ozala na groupe ba bandi e ko tindika yo vi na yo beba parce que yo okotisi ba démon musique yo bino bozo kanisa bazo salela nzambe eza musique ya nzambe te yango na vraiment ba frère Patrice batwana nyo surtout boziki sabelo na bango yoka ngo soute ngana ko conseil peut-être boyoka ba ancien succès na bango l'air bazalaka nanu basimbiki cité ou landaka na yokaka motei moko to tikalaka na ye o atika biso akenda ale moloto nzambe akoleka na pambola bino donc ezalaki kolala kolamuka ezali bongo bumeselite nzambe nanga batela bino journée malamu tomonani susu journée ya lobi samedi tozana ninité na petit déjeuner te samedi tozaka na interview ngana mama bena thème nango ezali Jésus est en train de pleurer et dimanche tozali na sango malamu toyokaka sango malamu pe lundi tozongeli susu ba petit déjeuner ndenge ya la petit vendredi mais vendredi ekoya kuna toza déjà na Paris pour na second toucher donc nzambe amona bino nzamba batela bino botika kolanda landa biyoka yoka proverbe aza en forme yeyo nazali eloko moko ezalami te nzamba bateli vraiment liloba na nzambe ezala partage na bino liloba na nzambe ekokisama na bomoi na bino oyo nyonso tu yo olotaki na ndako ya baboti ekokisama nalobaki Joseph alota dendoto na ndako ya tata na ye ekokisamaki na pays étranger yo pe na Paris na Belgique na Suisse na Allemagne na Angleterre place ozali na Canada aux États-Unis Japon Australie place tu ozali na Chine na Afrique du Sud na Angola partout ozali na Namibie na Tunisie na Cameroun et partout congolais azali o azolanda biso bando tozolota na ndako ya papa na bino olotaki ekokisemela yo nzambe na nga mona bino nzambe na nga pambola bino nazane sengo ke bozo support nga nazane sengo ke bozo soutenir nga merci na ba oyo ba contribuer pour na ba séjour na nga na monde déjà 3 à 4 personnes batindi ba mandat na bango eza malamu ba oyo ba prometaki oza malamu kotinda nzambe kobatela parce que les mosali azoki noté ya sang malamu yo contribuer pour kabola mateya mapamboli ensemble nga nazoteya nzambe bato bazopamwa matozo kabola ensemble tala Sentinelle TV et loko nini ya positivité et memi na kati ya communauté et memi vérité et memi esengo et memi réveil bato bazongeli Yesu bato bazoyamba Yesu kimia na Yesu eza na bomoi na bino nzambe na nga mona bino batela bino tozali toujours ensemble so boki sangwa proverbe nazali na protocole te bokotaka en direct na WhatsApp bokotaka en direct na Viber na numéro nanga 0044 74 240 23 99 23 933 0044 74 240 29 23 933 na se émission na komarango Viber nanga WhatsApp nanga ezawana benga en tout cas il n'y a pas de protocole anytime ko benga dérangement zate merci na lingi bino mingi kimia na nzambe za pa na bino vraiment bobo sanate
bosala nzambe plaisir ba DVD ya bato nyonso to asolo ka bolongola ngo soki peza na muto atiaki ba photo ya Marie Misambu na nini na Facebook na ye na pro na nini na ye na wapi na profil na ye ezali idolâtrie bolongola ngo parce que tokoki ko retenir susu ko revenir si yango te boyebi ce qui s'est passé boyebi makambo nyonso leka bato basalelaki nzambe te kotie elongi na ye na Facebook na yo to na profil na yo ezali idolâtrie ozokotisa ba démon na kati ya ndako kimia na nzambe ezala na bino merci tout le monde susolobi bye bye.